Bonjour, balandi nyonso bozola nanga na kati ya chaîne na biso, bandeko nyonso oyo balandaka biso vraiment, bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso, bandeko bozala jamais déçu. Na bandeko nyonso oyo bazali kosala émission, vraiment bo s'abonner na ba chaîne na biso. Au lieu bolekisa bata na bino kotala makambo eza na tina moko te, oyo eza na importance moko te, oyo eza na sans avenir, bandeko na ngai. Vraiment na pesi mbote na balandi nyonso bolandanga na ngonga oyo vraiment. Émission na biso ezali toujours kosala mabandeko na si bozola na bandeko bazosala ba mobilisation vraiment bozola na bandeko nyonso ba combattant ba combattante baza toujours na mobilisation na tina le 28 oyo bandeko tout kozala liboso ya ambassade ya Rwanda oyo bazo détruire moko mabele na biso ya Congo bandeko na ngai bandeko eza kaka makambo ya le 28 te toza isu na oyo ya le 22 bandeko tokokene ko boycotté ba conférence oyo papa na biso azo sala faili azoli ko sala bandeko na ngai ba mama ba papa ya liboso la pesi bino mbote bisika boyinga ne mabota na bino eza likambo ya sentiment te eza likambo te obenga ngai obanda ko telemelaka ngai pona solobila makambo ya failu te bandeko tango ngala longwaki Afrique na yaki na poto na yaki ngai moko na yaki na mutu te tokuta na kati ya terrain soki simbi te tokokabona na kati ya kaka terrain bandeko na ngai eza ti boya kosala biso intimidation moko boye bokotimidaka batu donc tokomi bato bakomi kodirige bato lokola bato baza na kati ya gouvernement médiocre donc toza na droit ya koloba te soki tomoni likambo moko te oyo tomoni kelika mwana ke ça ne va pas kati na biso toza na droit ya koloba te toza na liberté d'expression mutu nyonso aza libre bokanga batu te lokola batu baza na kati ya Congo na kati ya gouvernement ya médiocre ya basassin biso pe na kati ya diaspora banokanga biso minoko po biso tozolia na nzungu ya failu te tozolia na ndaku ya failu te bana biso otakisa bango na mbongo ya failu te nani oyo asutenaki failu te biso niso asutenaki failu soki balobili mbemba bino bata failu bosepeli soki balobili muzitu bino bata failu bosepeli siko soki baye koniata failu ale bino so bani kotemela batu kobenga batu ko intimider batu non tout ça na besoin intimidation te bandeko nanga pourquoi bozo ko la te na kati ya diaspora pourquoi bozo ko intégrer te ba mama ba papa bozo ko intégrer te soki balobi eloko ya tolingi yango te bokoki ko forcer batu te tozala kaka na sima batu moko boye to bana ko kumisaka mutu moko boye tozomona rien ne va bandeko nanga soki yo sokumisa failu c'est à toi okoki ko intimider ngai te soki ozokumisa mosito ezali yo bandeko yo mutu ozolia mbongo na bango biso oliaka mbongo na bango te biso ozomundelane mabele diaspora ezokamusa ngai letina mokona lelo biso nyonso tozalaki na nsima failu biso nyonso na kati ya eside tolambaka biloko tozalaka na nsima failu tozalaka na baconférence bomaka nzoto na biso tosali 2 jours na mobina kobongisa na préparation ya failu nana yebi yango te nana yebi yango te bamama debulune bazalaki na kati eside nana yebi yango te lelo bato batelema baboya na bango eloko wana bakomi kotemelaka bato non boza na droit te toza na liberté d'expression yo lingi na yo mutu wana kende na yo oyo aboyi ake na angle na ye ezati boyo itimidaka bato biso lokoloba 4 ans passés tomoni ba marche na ba marche tomoni eloko malunga te toloba te lokola yo mutu ozokumisa failu biso toloba te yo nani oyo kotemelaka biso yo nani soki ya bato misusu bolobaka te ta totelemelaka tokoke kosala tokoke koboyikote bakonférence bato misusu botelemaka te bolobaka mais siko boyoki oyo ya failu boso kotelema na kofingaka na kobengaka bato alors il faut arrêter na babuzoba na bino wana il faut arrêter nango tokumbisaki bango tokasiki baza batata ya solo oyo bakosunga biso na mboka na tokolibere mboka tomoni que ça ne va pas na kofinga Kabila bozo accepter na kofinga Chilombo bozo ko accepter mais oya kolobila failu bozo ko accepter ngo te mais il faut accepter ngo pourquoi bozo ko accepter ngo te donc bino biso nozo boycotté ba conférence ba timisusu mais oya bino totika a bokomona biso na terrain tokosala wana po toliaka na ndako na bino te tolata na ndako na bino te bana biso batanga na classe na mbonga failu te peuple azo souffrir
boso mona bango boso na kati ya diaspora boso mona ndiki mboka mindele bazo vivre. Alors botika biso la liberté, botika biso libre, toza na droit ya ko décider, toza na droit. Alors soki yo préparer mama na bino bo préparer na ndenge na bino ezali bino mo boyeba ki ke eloko wana awe ko marcher te. Mozo ko accepter ngo ke falo alwakuna bosa la conférence na kati ya Belgique. Non, tu accepter ngo te. Soki ya batimiso tozo temela ngo bongo ya fayo to boya to temela ngo te pona nini? Hein? Pona fayo mutazo ko lesa batumye suna kati ya Congo wana, ou be fayo mutazo digishe batanga ya Congo wana. Non, ça ne va pas ndeko mwasi, ndeko mobali. Il faut pas arrêter la buzoba wana. Soki to temela batimisusu, to boye ba conférence ça la ma ndeki mo to temela ba ompe, to temela fayo. Non? Tozaki biso nyos na na yebite to komisa ki fayo na na yebite no yembela ki ye ngai mo na yembela ye nzembo na nga na yembela fayo mezaki ofele ha tango na yembela ki nzembo bobetele nga maboko mais sikota na ondo bila maka mafayo bokomi ko finga na ko tiola kana ko ibenga ka batiko lobila bat n'importe quoi. Non ndeko mwasi ndeko mobali, il faut arrêter. Yo za na besoin ko kende conférence kende na yo za libre. Bon, ça y va préparation la mina conférence et tant que boyebi ke awe ko simba te ko le kakate bo acceptango bo kende conférence biso pe to yana ndenge na biso. Oui, biso to ko yana ndenge na biso parce que to temela ka bati misusu yebe fali photo telemela ye. Oh, iso le kilangai. 4 ans passé to là on y est changé. Hein? Si on a tout na bino bandeko, na bino ba organisateur, na ba oyo bozo ko ça la invitation, na ba oyo bozo préparer, na ba oyo bozo finga. 4 ans to gagner nini to sui nini. Biso lo zaba o to so bundila mboka. To so bundila ba parti songolo pakala te, to so bundila mutu moko te. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Eza lo lesa kangai, eza lo lesa kangai, yebaka yango soki na mone loko moko ça ne va pas na yo na ko telemela ka yo parce que kana so bundila mabele. Na so bundila fayu te. Bon so ni ba problème papa mana batu likolo fayu, mais fayu oya sala ka kebza abesa ka bine loko moko te. Pona ni boza ba sentiment boy. Pona ni boza toujours na sima batu. Muna mutu ayibi biti na yeza na kata mitumba oyo. Yo soki biti na yeza laki ozo fayilu, olanda ke na sima lelo soka zui pouvoir, yo ke neko sala na yo eza yo. Me ngai na yaki pona kolanda fayilu te to landa ki fayilu pona ki ke azangi na bonne route. Azaki na chemin moko malamu, mais tout le monde que 4 ans passés, il y a rien ne marche. Tout le monde que ça ne va pas. Nazana la liberté, nazana droit nangai, faut na décider. Akoya ko sala conférence, na koya wana na ko telemela kaye. Oui, na ko sala wana na ko telemela fayilu. Bon tianga place moko te. Et si to mesana ko finga, et si to mesana, ko na bino boso kola na bino te, boso na poto, mais boso ko intégrer te. 20 ans, 30 ans na poto, boso ko intégrer te. Boso mi bakala kola bato basena kati mboka wana. Yango bana na bino bato saka na bino kati bandako. Yango bana na bino bazo finga bino. Yango bana na bino bakomi ko maltraiter bino. Parce que boso kola te, boso kana ba idée moko retarder na mitu na bino. Yo mama soko za sima mutu. Éducation ni kopesa ba mwana yo boti na ndako. Éducation nini? Oyo kopesa ba mwana yo boti na ndako. Oza toujours olandaka ba failo, olandaka ba mbemo, olandaka ba muzito wana. Éducation ni kopesa ba mwana yo. C'est la même chose mwana ko suivre. Mwana ko la éducation wana. Oyo mama so la sera ya mwana. Tango yo za toujours na sima mutu moko boye. Akomi lokola nzambe na yo nga nzambe na nga za likolo oya sala kinga na zala mukona lelo o apese nga vie apese nga souffle le vie oya desina kana bomo ya mutu nga na ko sala sima mutu te to no mo eloko moka sali papa na saka toujours sima failu non ba misusu bazo na diaspora to benga na bango ba misisi bazo na kati diaspora to benga na bango alors bino failu to tika failu to tika kayete boke na biso nil pas asansa mutu te asa mukonja mutu te. Le 22 wana to sala biso ni so wana samedi to sala wana conférence. Bolinga te. Eza la bana ko lesa nga na sali na yo. Eza pasula sali na yo na sala besoin sali na yo te. Comment ko expliquer batu bazo vivre modèle à boyer. Batu bazo ko intégrer te batu bazo kola te. Na beli ba diaspora tout. Le 22 biso nyoso na Liège. To ko telemela ka conférence wana ya failu ndenge ba to telemela ba conférence tout
oyo bautaka kuna bakolabo tout oyo bautaka na Congo nde totemelaka yango ndenge totemelaka conférence ya Fayulu tokobangaka mutu te bosala bisika kotia biso te ya ba misusu bobeta maboko ya ba misusu bofingaka kasi bozosala ndenge moko na ba oyo basala na kati ya gouvernement wana bazotravailler bandoki wana basassin bozo comporter même chose na bachile mo bosala farine ya saki moko nga oyo akomeka ko boyebaka ngo ntango kokotela ye na réseaux sociaux akosambwa bosaka na bato te toyaki kotika bafailu te toyaki kotika bamema te toyaki kotika bamusito te mabele ya kongo eza ya biso nyonso bolingo te ya biso nini tolambaka na fete ya failu te tobomaka tosikaka maboko te na fete ya failu alors boko te ya biso nini conférence nini ya kosala eske biso na kati ya despo tovotaka na tuna bino nanu bozo kosala conférence na bino biso na kati ya diaspora tovotaka pourquoi que ça la conférence na mbandaka te mboka na yango nezozika ti mbandaka yango bazokata bato mitu pourquoi que ça la conférence kuna te bandundu kuna ezozika mbandaka pesa wana bamboka ekomoko seki bato bakundaka su biloko te meke na kosala conférence kuna ti bakongo mpe yango wana kuna bokende te na bakongo bakasanguli yango wana kuna bakwande basusi mabele akende kosala karsa akesala conférence kuna bandundu kuna bazokata bato mitu bana bandeko nyonso bazokima mboka bazoya na kati ya Kishasa komi na étouffement akende kosala conférence na bandundu alors boyo tia so étouffement boyi kamni nango boyi donc ya bato misu to boya ya fali to ndima boni ko boso mi biso wapi boso mi biso wapi bozo te ya biso nini soki yo sa idola mutu tika na angle na yo mais botika bato ba sa musala bango bino bo s'organiser na failu na bino na conférence na bino biso pe to s'organiser na ndenge na biso to tala siko na bino na biso banani ba kolonga mutu moni ki boso bundula mboka te boso na susi mboka te bande konanga ya basi ya mibali boso na susi mboka te bato bazana susi mboka non boko temelaka biso te so to solo bakito boyi mutu wana mais to sala ki na yeti to liaki na bango to melaki na bango to moni que ça ne va pas to ça na droit ko décider te donc biso to ya ko tika bango to komika bato moko to lobaka kana kati ya réseaux sociaux donc to sala keloko moko te likola bato moko boye non wana sa bino o boso décider pa ya failu mais biso te to ça libre to ça na mboka ya diaspora to ça na droit na biso to ça na loi mboka ya loi alors boko ko telemela biso te boko timide biso te non yo nano bana ofinga bato yo nano bana otemela biso de bato misusu bayaka to temela ka bango boso beta maboko siko ya fali to loba te bino banani non tuna bino boso banani boya ko sala conférence na bino biso bito ko sala ko oya biso kaka na même place o bino bo sala conférence biso bito ko sala conférence na biso mabeza wapi on a otina bandeko nyoso oyo batina email te c'est le moment ya ko décider ba ko dépasser biso mi tout te fola sala bana na yene États-Unis mozito sala bana na États-Unis mbemba ndengi moko ba politicien na bango tout basa na kati ya baza ba collabo baso détruire biso mabele na biso bandeko na ngai baso détruire biso éducation c'est ko beba na mboka na biso to ko accepter ngo te mabele wana c'est ya mutu nyonso les peuple nyonso vont à bénéficier ngo comment ça se fait moment que ba trouver bisika o héritage ezali bisika o ezobimisa pétrole allez bazo ya ko éliminer ba peuple nyonso wana alors biso to accepter fallait alunga kuna haya ko sala conférence etaka ba misu to so boycota ngo ya fallait to accepter ngo likola biso de ya ko tika bino na mokili oyo biso de ya ko tika failu na mokili oyo to ko talana to ko tunana bino bosala misi bosala musala bino bosala biso bito sala biso bino abosala musala bino bosala biso bito sala biso me boyebi yango to tseli baya mutu to akononga kuna ko ya awa to ko telemila kaye boyebi yango bosoluka ka ndeko tumbula mito batu dokola bino bosala maloba ko finga bosala minoko ko finga alors bot finga bo continuer ko intimider batu boko mona pe bata mitu bazali boko mona bata mitu bazali bandeko na ngai bosala na batu te biso do ko tika batu te toko za to kufila na poto te bana biso bayi ba mboka na biso te toko accepter ngo te jamais toko accepter ngo te
donc bino soki mutu aye na sima mutu na bino bobeti mutu ya maboko mais soki aboyi na ye non bozokola te bozokoka koavanse te yango bozosala mpe eloko moko na poto te yango bozosala eloko moko te parce que au moment ke bozokoka kointegre te bokoavanse te soki bolingi baconférence na bino bokesala yango na RDC awa te oui bokita kuna bokesala conférence mais awa na diaspora n'importe qui oyo akonyata makolo na ye awa na diaspora yebaka akokuta na biso akuta na biso oui esi tokabwana muna mdazo na anglais na ye muna mnazala kana ye bata faili bake na anglais na bango bata mosito bakei bata mbemba bakei soki bafingi mbemba bino bobeti maboko bosepeli soki bafingi mosito bobeti maboko bosepeli mais bazalaki toujours ensemble nana yebi so bazo jouer na bato basala bato baje nana yebi alors boti ko salisa boti ko laissa bato baponge ba bébé awa pa na biso bisika bino boso telema bozo sa ba conférence boko mona ka biso to kozala wana po ezali interdit biso do votaka te bato ba votaka basa na kati kuna na mboka wana na RDC na Kinshasa biso awa to votaka te biso awa to sa poto lobila ka peuple na autre so mona que ça ne va pas alors yo soko ko accepter volonté la biso te okokuta la biso na nzela na yo okokuta biso na nzela na yo na seki bandeko nyonso le 22 samedi biso na Liège toke kota na kati ya conférence biso to na conférence samedi biso na Liège to na conférence le 28 biso na ambassade na Bruxelles na ambassade ya ba Rwandais tout ça la réalité oh ils ont les kalamboka na biso to lo bateau comme si bokanga biso minoko ne bakangi bango ngoni bazana mboka bakangi bango minoko biso bitu kaka minoko non badeko est-ce que boko tela teke mutu alobi na ye alingi na ye te boteli ye pe na miso boko répondre ete boko sala yango te ka fu boko répondre boko milo ba idole moka batu mais so bozo finga batu Tshisekedi batu Félix bo finga batu IDPS na bino bokokani bosandeki moko po bosoko intégrer te bosoko ko intégrer te donc wala to boyi bo bana ko finga batu bo bana ko benga batu ko loba n'importe quoi non to accepter ngote yo eza yo ngana zanga ko intimider ngai te e bani deni fela lesa batu hein soko moni kezo simba te sala anglais na yo mais botika biso to sala to tika te donc po ya batu biso to sala yango pa ya fa to sala yango te yo nani ngote ya biso nini awa ekoleka te na on tele misaba mama na biso tout oyo bosa contre makambo so leka na mboka na biso RDC bande konanga to telema c'est à nous de décider ce qui biso de décider maintenant te bande konangai ba comme le so trop tard c'est le moment ya ko décider bande konangai to koko comme esclave ya batu mo boete batu mo bako domina ka biso te bande komboka lesa ya mutu nyoso bana biso basape na to ba travailler na mboka wana to ko sa esclave batu te batu basala kati ya gouvernement kaka bango na bango soko teli bango basala kakuna na bana na bango na bana kasi na bango na ba cousine na bango ba cousin na bango bongo yo ko musala mukoni tolo bate peuple ça iko photo telema ba mama na nga il faut to telema il est temps ya ko décider bandeko l'heure est grave oyo le kalamboka na biso eso concerné yo bolo bakate ke to kofana na mboka oyo na vani na nga na mboka oyo bana na ngai bazana na mboka poto famille na nga meza na kati ya poto le na ko bouger na nga soute bandeko c'est regrettable na modèle bana na biso roboti na poto et ça même chose teni ba kolisi biso na kati ya mboka na biso c'est différent bandeko na ngai à suivre na so yela bino. Merci beaucoup. Na balandini so balandingai ingeta.